tolekaki na batelevizio na betando eke kokende koloba kokumisa te tosangeli kaka mpo na seni. Aujourd'hui lisanga ya seni eboti fruit nini na Congo? Lisanga ya seni oyo tosanganaki na baloki ya Congo eboteli bakongolais nini? Mission nanga ezali peuple à se révolutionner na yebisaki bango lobi. Mission nanga ezali ba Rwanda ba dimana est mboka. Lokola bakokela mabele na biso te, me bango basela yango te. Biso na bino seni abupia. Denika dimasa vandi. Totika kozwa soni po ete bakolongola denika dimate. Bato bino bochelaki motema, bato wana basi batrahi bino. Biso na bino tozongela combat tozaki nango. Matondo na bilo batu bozuli baku ya kolanda biso na mokolo mwalelo na ezui bande ko balandi ezui ezali bongo branche moko otocha na chaîne na bino libération poete kuna tongangaka tolobaka lokola bakongomani pona kosikola ekolo bwa biso bande ko balandi ezui matondo makomela bilo bisika biso ezo bibino petika kimia nzambe tata ingela o mabota babino. Merci encore une fois la bilo batu fama vous allez ko s'abonner massivement, vous continuez à s'abonner massivement na chaîne de Libération, vous allez la citer et bien vous vous allez ko liker l'émission, ko partager ko tala yango du début jusqu'à la fin. Tikanza baba tele bande ko balandi ato za bakongomani na ezui bande ko langa to yaka ko beta mbela ko talisa pasi na biso bande ko langai lelo division et koti la kati ya bakongomani lelo bakongolais bakomi babelole lelo bana mboka bayebi lisusu te esika ni bakotia lokolo kasi nani aza kopema bakongomani na makambo oyo bakongomani bango moko po bazoyoka te monoko ya ndeko na bango kabuya kobosana gazeta tolobaka ezui mwambela ona tobetaka kasi likambo te lokwa tola matanga bauti kokunda tika tosala bobele boye pamba te ali choc ali pasi kasi likolo ya mboka to ali koya koloba tango biso tokolela to kufeli bako kele ko kunda bandeko to tiki bango biso to zongi po ete to ya kobeta mbela bandeko bokasi to na mitema te bokasi to la kabato te e linde bolingo ya nation de ko benda biso to ko bundela mokolo molelo po ko pesa bino basango to ko pesa lelo bako chande ko musuna ngelo kasi biso to lobito ki mambangu to ya bandeko bongo boni matoyi mangongi boni to linganité congolais motema mabe congolais milinganité congolais ndoki na yemoko congolais akomi mona makamba mboka na yelo kwa makamba moto mosusu tala congolais azwinde ba titre ya batu azozwande ba part ya ba individu likambo ya nation eza likambo ya biso nyoso to kuta na bande kolanga lelo to komi wapi lelo to suki wapi na bosangani ba katoliko na ba nation congolaise ba katoliko babendi mbela batola lokuta balobi nini balobi boyaka Martin Fayulu azozwa monopole Martin Fayulu madidi azali kolona peuple alingi ye président na bande ko beta mbela na bitu perdant par ta propre faute l'héritage que Dieu t'a donné yokanga koleka batonyo so ba pembe na oponga la kosala sentiment te na kosala etinde nzambe tata ba o ba kolata ba kombo no bali batola lokuta ani lati fayuliste mali ndoki ali satana aye pour la ko détruire force na puissance oyo nzamba ko chakati na yo bino ba ko pesa bango matoyi po ba kolata ba kombo la bino biso lo kwa to ko ela bo solo be olingi biso te to ko talisa bino nzela ya lobiko nini esengela bakongomani basala tala bato bakoyina biso alobi biso to ali bato lingi fayulu te to ali biso bato afuti biso bisolo ndeko boko bamba biso bakombo Yesu Masiya babenga ye Belzebul Jésus akitaki atiki trône aye pas sauver nation babambi ye mabanga mais moi ça Pilato Zaba révélé alobi kemba mobali na ngai oh Rochero
azala embela biso posa Pilato alonga likambo na liwa ya Yesu pota ezoki moto somo mingi na kotala likambo lizwi moto elengi mingi na koseka mwasi ya ndako ya moto elengi mingi na kolula kamata oti anandako mona makambo bolumbu ya koba bandeko ngai kona samba likambo na lembi nzoto na kosamba tika na pesa mokongo na kombo ya Nzambe na kete liboso toko kende liboso la République démocratique du Congo parce que toza na droit chemin toali etinda ya Nzambe ata yo kofingo koboye koloba ndeko langa lelo tokomi wapi botondisi babisi te ya bato bakela same code pona nini kaka fo bomona Nzambe na mokongo na ebisaki bino na bito kote likambo basango te basango batinda bango na mission yo komeli ngolo biyo moni bisika basango bateki kasi lelo na bimi bolole yo te nyama bile bozumi solo kwa bolole to yaka koloba makaba Nzambe pe boboyaka botwitaka po bozala crédit ofele bobebisa bilimo ya bana bato tala bango wana te bakela semko te bakokanga lelo kwa babelole te nani akoyoka bango totelemi mpona koloba bosolo tokonganga tokoyebisa bato na lokuko tokobela bino bato bolobaka na président eli boyoka pembeni na ye boyebisa ye atala mwalimu directeur bokosala biso mpe boyeboni bandeko na ngai Fayulu azaka ya bino te Fayulu ali moto wa Nzambe nda apesaki ye makasi atelema 4 c'est la parole de Dieu c'est l'évangile bakongomani nini ekoleka na République démocratique du Congo nini ekosalama matoi mangongi tala Nzambe akozongisa biso na bombo matoi mangongi tala ndenge tokokufa matoi mangongi kozanga koyoka Nzambe tala ndenge tokozonga la bombo ndeko to lapide nga la Joseph motema likunya oyo koyoka nga po Nzambe azo révéler nga ndeko tindiki na ngezaka ya ngai ekozala ya yote tiniko Nzambe alatisanga eza yanga tata langa alatisaki nga utambota matata tata yebaki te alatisinga ngo pola nini ata mama yebite ata balibota nga bayebaki te kasi tala motema mabe balobi yo faiseur de songe yo ndengo za wana bolingaka Fayulu te yo ndengo za na ndeko nanga onga la saela Fayulu yuti moko kufa ko saela ete na saela ete pour la fan na ye mais na saela ete pour Nzambe lobi kende tata oyo akoma monene loba poeta yoka yo kasi moto akoboya koyoka maloba na yo akozonga kaka la se ya makolo bakanga Joseph baboka ina libulu na bandeko na ye suka bandeko na bagumba melaka ina Egypte bandote kokisabaka ya oseya kokisama lelo tala peuple bangwala jideka cha peuple bangwala bakoyemba directeur mwalimo CG Devos bino boto bozalaka pembela président Eli fumwa bwala Martin fumu muzitu lelo bobeti mbona munoko mbwa boyoki mbwa lobi nini bandeko na ngai tango biso tokoloba tokotala intérêt ya mboka emoneli na biso na ya bino eza ndenge bokote biso toyaba Joseph toyene tinda ya libération tokopesa bino basonge tokoyebisa na bino ete tala mikolo mizali koya Kongo esengeli etambola boye toyei mpona kosakana te toyei mpona koluka engwele te mais toyei mpo ete peuple congolais a se libéré lelo oyo bandeko na ngai tala chanson oyo bato alamuka batika ye nango kabuya l'homme puissant tchana nukuna ebongo tozonga lelo tala ndenge bakoseka lamuka lelo tala ndenge bakoseka peuple pour lamuka eza état d'esprit tala ndenge balingi bakombisa lamuka lokola UDPS bambwa kopal baswaka te bato mosala bekoganga yo moni ndambo ya bato wana bakoyemba lelo tokokufa po boboma biso po Denis Alongwa bakoseka peuple oyo bakoseka bango tokomi siko na même système ke bato ya UDPS
botondisi babisi na banzela po bato bambata bato musu batikali bato baboyi parce que yango tende sengeli totambola yango lolenge oyo te bandeko langa non baliberaka nation boye te oza kose monter là tout un peuple aza souffrant pona nini bokomisi congolais nemi ya ye moko parce que tozoke na course au pouvoir et non to libérer mboka bandeko langa kokota ya Kagame na Congo lobeli bino eloko te bwande bandoki bwande batabite ya mabe seni basango balobi na bino tu oyo bawangani maloba oyo balobaki liboso kabuya tselanga nde maloba oyo ezalaka shole moto alobaka maloba boye nzambe shole mpona nini boyosala biso boye ambongo mpona nini bino boye koboma mboka oyo les politiciens congolais pourquoi vous êtes corrompus mpona nini boye koyokela peuple mawa te mpona nini bolingi tolibere mboka na biso te bodivise biso boye bosali biso binemi ya biso moko tala maloba oyo bakatoliki balobaka na mikolo mileki kabuya l'homme puissant chana loboko toketa. Mes voisins, je vous dis nos voisins, Dieu vous a donné votre terre, n'enviez pas la nôtre. Travaillez chez vous. Je prends la petite Suisse en Europe. La petite Suisse est entourée par la France, un grand pays, l'Allemagne, un grand pays par rapport à la Suisse, l'Italie, un grand pays par rapport à la Suisse. Et dans la Suisse, ils parlent les trois langues de ce pays-là. Mais ils sont fiers d'être Suisses. Ils n'envient ni la France, ni l'Italie, ni l'Allemagne. Mais puisqu'ils se sont tournés chez eux, à travailler chez eux, Dieu leur a donné la confiance du monde entier. Tout le monde entier va garder son argent en Suisse. Et la Suisse vit de ses banques. Ces pays aussi peuvent vivre de ce que Dieu va leur donner de faire, au lieu d'envier la République démocratique du Congo et avoir des stratégies pour profiter de la République démocratique du Congo. Surtout, ne prenez pas un centimètre de la République démocratique du Congo. Parce que le Congo ne sera pas toujours faible comme il est maintenant. Il va se réveiller un jour. J'étais étudiant également en France et Dieu a fait que je vive dans la ville de Strasbourg pendant 5 ans. Et Strasbourg fait partie de la grande région qu'on appelle Alsace. Et les Alsaciens parlent un dialecte germanique, c'est-à-dire qu'il ressemble plus à l'allemand qu'en français. Vous avez beaucoup d'Alsaciens qui ne savent même pas parler français correctement, comme vous êtes dans leur village là-bas. Ils parlent plutôt allemand. Et là où je vivais, je louais. Mon bailleur me disait un jour, Monsieur Kofo, mes parents sont nés ici à Strasbourg, ont grandi à Strasbourg. Moi, je suis né à Strasbourg, j'ai grandi à Strasbourg. Et tout en vivant à Strasbourg, j'ai été 2 fois citoyen allemand et je suis redevenu 2 fois citoyen français. Je me dis comment? Parce que lors de la Première Guerre mondiale, 14-18, l'Allemagne a envahi la France et a récupéré, selon l'Allemagne, son droit sur l'Alsace qui lui appartient historiquement, parce qu'ils parlent la même langue. On a récupéré ça. La guerre de 18 se termine, les Allemands perdent la guerre. La France récupère son territoire. On arrive à la guerre de 40-45, pareil. L'Allemagne envahit la France et récupère l'Alsace. En 1945, l'Allemagne perd la guerre, la France récupère sa terre. Le Congo, si vous prenez, vous osez prendre une partie du Congo maintenant, nos enfants vont le récupérer les années qui viennent. Alors, Abanzi wana bomoni bilonge bolive bomoni bilonge bato baike
oh bazaki na Kabila tango wana bayi catholique batelemi koloba ete mabele ya Congo kokende te esengeli Kongola bima. Oh le missionnaire catholique, les missionnaires tala vraiment lelo oyo na kabwena ngala bato bayika catholique pamba te na ebité to sala na catholique nini na République démocratique du Congo. Nzambe Nzambe mobomi en Congo de bayi catholique te ba missionnaire o ba omission ndeko yo lobaki nango lobi yo moni bisika ba catholique ba bongwani ndeko nango wana liboma yo poko vanda social eko futo yo lingo sakana biso batuto ko nyoko to na sécurité na mboka na biso bandeko toki na mona kabino na misu makambo bilo bolobela biso na ba commentaire ndeko langa me misu bolapa koloba to ba belolelo kwa bino yo se moni mo se lo kwa ngaza na mokilo ako ndiba obike lobi hier moi j'étais avec les gens de l'IDPS. Ah, on va se solliciter nga. Bona kende. Bolole le nyama. Yo ko wala socialité. Ta biso ne to ko fala mboka. Fanga la kilo ko yemela kilo ya mbongo de pesa. Parce que ba on se perd le courage nanga. Et puis na ebisi bango face na bino banga bilote. J'étais avec les conseillers de Félix. Ba lukinga pa biso pe to kuté na bango. Pe to sololi, pe na lobeli bango. Mais ce que ça qui yo, mais lobe sepeli. Okozwa misolo biso toko nyoko toko lo babo solo toko tela likambo na musika lelo boyo kite ba boy coalition bolandi peuple te bolandi batala mukate ba bini siko finalement bochaka Fayulu wapi kaka binga bozo bimisa impuissant lelo batu oyo bayembela kaye balobi to boy eloko ngwa bino soki bobenga ki en front mais bolega ki na ba télévision ba betandeke ko kende koloba ko kumisa tete sangeli ka pona seni. Aujourd'hui, l'isanga ya seni eboti fruit nini na Congo. L'isanga ya seni oto sanga na kina ba loki ya Congo eboti li ba congolais nini. Papa Gilles, na yebisa ki biloni. Il faut pas to accepter biloko oyo. Il faut to critiquer spirituellement, physiquement. Il faut to zala ba patriote. Il faut to que tumba la biso za nini. Tous sont destinés pour la Congo à la libérer. Et non comment que les négocier pour le pouvoir songolo. Na banda ko yebisa bino banda kala. Na lobi eloko bazo lukalambo kala biso. Baboto la fromage ya président Eli, les corbeaux et les renards. Maître corbeau sur renard péché. Tenez à son bec son fromage. Et voilà les paroles séduisantes. Oyezali koya. Bonjour, monsieur Fayoulou. Tu es avec le peuple congolais. Ton dimio. Mais l'oko ya makasi ezali. Ton kende ma ponami. Seigneur ezala dépolitisé. Non. Volonté ya peuple ezali ali ya malam. Seigneur na bino ezala politisé. Seigneur na bino ezala dépolitisé. Etali peuple te. Ngai na lingaka Fayoulou na motema mobimba. Bino bozo lingete boali bakosi. Maloba nanga on a ebisa président Eli yango ezoko kisama balinga kate tozala pene na ye po bayebi ete tokotalisa elingende ya nkolo bayebi ete tokoloba le président tika tokota na bondeli nzambe aza pene na yo akotambwisa yo kosangana na bavotour te kokende pembe na bango te yo za aigle kende likolo tombola miso na yo monta yo eninganaka te tala lelo. La déstabilisation babanda ekoluka basango bale enveloppe basango balobi nini toza na kimia sikoyo likambo ya seni tokotisi kimia en fait président ye bango basalaki te mpo maponami ezala malamu bango basalaki ka po Congo ezala enclavé bango basalaki ka po Congo ezala nango na boumbu manfe bango babenda ba enveloppe la bango baya ko rendre bango visite baya ko bondela bango nde bomoni baya ko rendre bango visite ba comprendre idéologie na bango moto alinga kaka tokele pembe na ye batindi conseiller ya sécurité ya président batindi gouvernorat yango lekei batindi mokonza ba député wala kei Denis pe wala tambola enfin aujourd'hui bazo enveloppe akaki balobi kimia ekoti bakie pa ba protestant basali même méthode o ba yebisaki bango bo sala ba pesi bango ba enveloppe bino batu boboyaki lelo boche mwana mboka Fayoulou Madidi wapi bino ba conseiller ya lokuta
bino bato ya mabe moto yo nzamba boyi ye de le début Félix nzamba boya ya rejeta ye na ya koyebisa la bino bomboni peke baboya ye koma bokondima po yekele kosangana molili ngai soki nakutela bato ya IDPS mpo nayebisi bango bosolo soki nalingaki nkpanga me lelo oyo nalobi maloba mosusu mpe bokosala eloko te bokofinga nga me ngambo ya IDPS bakoyambanga. C'est comme ça que vous êtes les Congolais. Mais naïna ko sala yango te parce que la Saint Joseph libulu wa bozo memanga na yebi ke la kokoma mokonzi l'Égypte. Na kokoma mokonzi l'Égypte. Pharaon na ko diriger ye. Pe Mose akoya po abimisa bana Israël abombu. Mission ezawana. Eza ko lia ni solo ya bato babete. Ya ko sangala bato babete. Non plus ya koyoka na bango. Mais soko kutia na bango. Yebisa bango. Nzamba za na besoin ya peuple oyo. Peuple oyo bilo bokangi. Tala eloko bato bayaki pembela président Eli. Bato bayaki pembela mwana mboka Fayulu te po babetele maboko bayaki ne po ba déstabiliser ye. Bayaki po ba somba peuple. Mais balobi to ko sondele ni ba ambassadeur mi ko so kitaka la Faden House. Tozo telemele loko yango parce que ambassadeur tanga zoya akoyebisa mokonzi oyo azala peuple nini. Peuple wana babima te po balingi soulèvement te. Peuple wana te po Congo bango balia yango. Mboka la biso Congo ezali. Etelemi Kagame azwi ata centime mabele te. Mais Kagame nda ye na Congo pour la kotonga siko ngana yo loko ni tokoyo kosala. Chassolom to bengala Kagame monsieur le président Eli ezawana. Po Kagame bimana mboka indépendance kota. Yo vandi ko tweeter olo bakalanga bilobela ndeko langa nazana bolingwa Fayulu koleka o banda lelo tilo bila tongo. Mais ngana yo ndeto za ndege moko te. Yo bolingo no ezali ya bokosi. Olati komba Fayulu mapeka po pesa yo fungola okende kolukela ngo biloko kolia mengai nazako kale la Fayulu nzela po bima moto po lobi a échoué te nazako ya na mopanga po bisika Fayulu azolekana nyama mabele kana te yango moni mabena nga batu bakolinga ngai te pe na tina bolinga ngai te na andela posa mission s'accomplir ya nzambe ata totikali bato mibale atanga moko na koganga lokola Jean pe na kolobela bino race de vipère nani alobi na bino bokima nkanda na nzambo ezo ya liboso la bino biso tokota kama bondeli mikolo tu ya kobondela ya kokila ya koboya ya komitika pona koyebisa nzambe moto na yo yeyo nini olobi pona ye soki nzamba apesi maloba toye koloba tolobaka pona sentiment te ndeko nanga ngala so souffrir na besoin mbongo lobi entourage nanga balobi ozuli baku na zelo ndeko nanga c'est pas donné à tout le monde hein? Les conseillers de Félix na batu baye kolukanga bavandi bako somba masanga lokola mvula pona kozwanga yo seya oyo naza pe munene naza munene aujourd'hui naza web sebelo ke naza munene. C'est pas donné à tout le monde. Baluki nani bongo. Bakay ko lukanga batamboli bisika na bisika bakomi balobi mama to ye pana opoto yoki oyozolo. Mala bisi bango te boyoki te. C'est boyoki bokele poto bozonga. Bosi bolekoki. Mama te on va parler. Ba camarade nga balobi ozuli baku. Leo la tongo na bisi bakabuya ngabi kabuya bakoya la midi. Balobi photo solo la tozo rendez-vous na bisi bango niet. Nga sala campagne Félix c'est $1. Oyo lingi Martin Fayulu m'a dit ngabi oui. Je l'aime dans mon cœur. Nalinga ka été un bébou. Nalinga ka été un sentiment. Pendant la ta combo na Fayulu c'était na zo lingela e bongo te. Na zo lingela na oeza na kati. Ya mwana yebisa ka tu perds par ta propre faute l'héritage que Dieu t'a donné. Tellement lokola ngai, to ganga ta biso mibale, mais to koza lebele parce que puissance auto se dégager. C'est ça la libération de la République démocratique du Congo. Un noble coalition. Tala bisika peuple comme katanga tanga. Peuple alobaki soki batia deni nga na kobundisa ye balobi te lokola toko tia deni esengeli basango bilobo ke la méthode esengeli botia maloba la monoko Fayulu aloba mutu alingi kombala ngai ya te ezalaki bongo te président Eli na bolingo ya nzambe tata o ali mokeli soko koboya koyokela nga un jour maloba na nga okokanisa yango ata nazala ngelo ke batindaka moto aya liboso nga pona kisanga nzela nana tine ngbele note nana tila kwanga lote la liaka na ali eli ya nzamba ko lesanga la grotte mais là qu'on a ko senda ya yoza tarte réponds-toi tellement zo makasi loba face
monde. L'homme a comprendre que vous ne voulez pas la paix. Bon, il détruit le peuple langa. Alors, à date d'aujourd'hui, le peuple langa, tous ceux qui ont repoussé, bateau va envahir na Estamboka. Longola bango munoko seni, longola bango munoko élection. Kota sikona phase tumba. Omona maboko nzamba kotindela yo kokwea na sete. Okokwea ta mokolo moko te. Bande konanga conseil gratuit. Bina bato boza pembe la président Eli. Bina bato boza na ba sentiment bokosi. Na yebisi bino keke koleka te. Boko périr. Bandoki oyo. Boko lata komba fayulu na lokuta. Boko ya po ya pesa bino fungola. Boko ya pembe na yepo bomoni ke soko lati fayulu. Peuple akolinga o makasi. Boye na lokuta nzambe oyo atindaki fayulu na mokili. Po telema bino soki bo détruire mission na ye nzambe wana ko s'en prendre la bino. Na ko ebisa bino na koleka te. Kaka ndenge mama na ngana tata nga batika nga na mokili. Pendenge na ko kufisa butu moyi. Pendenge baloki ba ko ya pona ko kanisa ete nga pe na zalo kwa bino pona liya ngubale na bango ndeko bokozwa nga te. Soki bomoni ke na kei na zongi te. Cela veut dire bandoki wana bakena ngai. Mena la kibino ke bakokena ngai te. Pamba te ngonga na belemi te. Bako benga poto lobaki sengeli to lobamboke za biso. Mission nanga ezali peuple à se révolutionner na ebisaki bango lobi. Mission nanga ezali ba Rwanda ba dimana Estamboka. Lokola bakokena mabele na biso te, mais bango basela yango te. Oyo basi balei. Mais yambala oyo ngai mosana ngai ezali kokota la zolo Kagame. Pour que peuple congolais telema. Yango nazo yebisa fumuzitu. Président Eli boza na droit ya kotelema koboya biloko wana ndenge peuple alobi to comprendre que bayaki pembeni na biso pona koyiba biso mais lokola nzamba fungoli ete basala mabelelo président Eli tar ezalaka te telema na bonkonde telema mwana mobali otalisa la face à monde ke bino bwali baloki boko ya pembeni nanga pona koluka lolenge nini na pesa bino maboko pe bino bolingi maboko wana te siko ngala peuple langa toko sala makambo muzelo ra Désiré Kabila lobaki toko kende ko bengala na Estamboka to tambola biso banso to kende ko chasser kozela te nzamba bimisa bato mosusu po ete basala loko ezali mission na yo a moins que boka kalilo banzambe te mais soki botambola kapela basali ya nzambe bakota ko bandalelo na mabondeli bongo batalisa bino ongala ko lobeza lokuta wana ngana ya na paso la Bible pena sunamela mboka oyo pena simanjanga kende pe totala ponza mbalobi soko keye sika bayambio tika kimia na nzambe soki baboyo popola makolo ko forcer bango te kende eza maloba ya nzambe toko kisayango na Congo e bongo totala mais lokola Congo eza parti na ngai Congo eza panze na nga na yebisaka nzambe yo lokolo bongwani te lokola bato babunda mpo na Israel Congo efezwa bonsomi po ete Congo eyali na biloko biso bandeko bakongomani tomiyoka na malamu totika kozala babelole na balosi biso pa peuple po tosukisa na biso tola mantanga mpe kala te bato na babengi bayi bakoya nalingi te bakutanga na kosala mosala na nga peuple congolais bokoyi kokomaka tangatanga te boyoka mbela oyo biso na bino seni abupia denika dimasa vandi totika kozwa soni po ete bakolongola denika dimate bato bino bocelaki motema bato wana basi batrahi bino biso na bino tozongela komba tozaki nango tokende vers président Eli kotalisa ye papa ye tosali nyonso tokokaki kosala epesi biso libungu tulu cette fois-ci tozwa maboko na biso mibale tosimbana tola pandai ya kokele kobengala Kagame nde wana force na biso ekokoma kaka moto azala mato ya koluka pe na bolingo akosauve mboka nde akosepela na malobo tolobi kasi moto na diabolo okoyina biso lobi yondo kotika biso po biso tokobundela ekolo matondo mingi na kabuya l'homme puissant on ne change pas l'équipe qui gagne merci encore une fois na JKM JKM Kotelinga Bondeni. Merci na Judeka adorateur Missap électrique. Merci na Pape Dieu directeur recherche stratégique et merci na Sango Mokondi Para Bemiso Babiso. Merci encore une fois na Mamour d'Angola la Mokiteno Florence Yamatondo Bido. Merci na ba
pour amener Angola no bondia botar de bono itila RMC ko komela bilo matondo makomela mana nanga les États-Unis d'Amérique la kundiana nanga. Merci encore une fois na équipe pour la T, merci na mokonzi na Angleterre, merci encore une fois na bako kwa Lumumba pe bananze zalandu, merci na binonyo soto benga na kile bilo mama dolo papier ngesi na Suisse nzambe apambola yo ko ka kutindi la piso. Merci encore une fois na bandeko partout bozali Anita Babé Fokuyo moto, merci na bana mvuluzi ingeta tango la biso ko sikola mboka pamba te ezene likamola madesu totele mabiso baso mama jawa. Assalamu alaikum les musulmans nga ensemble là batoto okota mabondeli pour la Congo tala toko sala pour la défiter mais toko ya ko yebisa bilote mboka elingi makambo biso toko sala te elingi to tambola selon nzambe nzamba lingi nini on tue moto abomba congolais, on négocie pas avec moto abomba congolais. Makila ya bele gangaki kaye azalaki katangatanga soko koyoka nga malamu toko sungala mais soko za moto nyama okoloba bilobela pasio yo koyoka ngai na koyoka yango ndenge mususu mais toko libérer bino. Que Dieu vous bénisse.